Oui, alors bonjour, bonsoir, partout vous allez. La paix Spino va me voter. Salut, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous allez me suivre. Je vais faire une petite analyse avec mes propres mots et mes propres pensées concernant toujours l'histoire de Maman Niki Menga. À ce niveau où nous sommes arrivés, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ce que je vais parler ici, avec mes propres mots, mes propres analyses, mes propres idées. Voilà. Maman Niki, lobi na landi la vidéo ndenge leki. Nayoki makambo nyonso, nalandaki nyonso Maman Myriam wasalaki. Pona kuluba ba preuve basengaki pona kanyoti et tout. Et puis nalandaki ba vidéo ya ba Maman Angelica. Na niveau autokomi, j'ai l'impression que il faut au salama quelque chose na sens nini tout arrêter parce que o ekomi ko sale makoto balobi ezali na avantage na yoti que ça soit côté ya ba Maman arme lourde, que ça soit côté ya ba NK na Maman Angelica ezali pona avantage na lisusu te. Donc ekomi ba guerre ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse, la guerre. Il y a ba parti, il y a ba association. Donc, preuve, on appelle ça qui lobby, c'était par rapport à vidéo. Sarato la salaki, je sais que ma maman ebele ba benganga, ba lobby Maman Rosette, il fallait otika la cause au terre. Ouais, je sais. J'avais fait ça parce que j'étais vraiment étonnée comment on a que Sarato là. Atiki makambo ya bana bande kolobela ke Maman Niki akosa ki fali ke Maman Niki azaki na zemite azana ba preuve azana ba voice abande ko lancer le biso ba voice mais to bande ko comprendre tozo comprendre to mona azam tumoko baza batumoko ba yaki pona ko détruire Maman Niki mais ayeba ki bangote parce que mutu oye ko sunga na ndimite ko banda ko enregistrer kai et puis ba enregistrement ngo to yebi biso nous se salemi après prison. Donc par rapport après prison, des baya qui ko contacter à côté à Gomoro pour asala biloko asala kiwana. On a compris ça, on te lobby OK. Toi valé ka comprimer ango, on n'a pas le choix. Tout le monde a lobby sous soit bimi azoluba makambo. Ya ba mbongo escroquerie, Maman Niki a escroqué ba Maman Myriam et ça là qui passe. Je voulais juste montrer aux gens que na bambongo ba Maman Niki, ba Maman Myriam peut-être ba pesa ki Maman Niki. Ba vrai fan ya Maman Niki bazala ki na kati. C'était ça le but. Ezala ki a ko détruire qui que ce soit. Ba Maman wana, ba Maman Myriam bravo na bango na nyoso basali bazo sala pona Maman Niki. Mais quelque part on va dire que départ ezala ki déjà mabe pona bango bon que vous allez peut-être na idée à ko aider Maman Niki mais départ ezala ki déjà mabe bande ko faut boye beloko moko Maman l'air tata Tina le kaki première live première intervention à tata Tina aloba ki yango Niki ozo sala makambo nyonso yo parce que oza na organisation na yo na ONG na yo ozo linga o lancer yango yango zolinga o lancer yango na kombo ya leki na nga ya tata bana na yo po ya yebani bo zonga na video ane pa Marie Laure bo mona ngo Maman Niki azalaki déjà na association na ye bande ko biso tout oyebile ba arme lourde ba champi ba outil et pas Marie Laure ba ye pa Maman Niki bazalaka na association te ba yebana ki pété ba ye ko kuta ne pas Maman Niki. Baye kokuta n'est pas à NK place bato bando ya ko défendre Maman Niki parce que likamba Maman Niki bande konanga tobo sanate et suwa ki biso nyose et tout chaque presque ba Maman tout donc kune pas ya NK ezala ki plein ba papa na ba Maman bango ler ba uche pa Marie Laure ba ye estindike bazo linga ba commander NK et simbite NK a comprendre ki bango déjà NK a se débarrasser na bango bazui e bulukuta ya basi ebele
Donc na kati ya groupe oyo bakutaki nango NK ba créer groupe mususu na kati kuna ya WhatsApp. Bazui ba mama ebele bake na bango bake former organisation na bango o ba benga organisation. Donc dès le départ maman Myriam elle a kisaki déjà que boyaki po bo profiter na eloko moko boy. Parce que soki nga na ya ko sunga mutu na ebite ndenge na ko créer lisusu organisation nanga na kati ya organisation ya mutu wana. Soki toza lelo place toza na niveau tokomi. Eza parce que départ na bino ezalaki déjà mabe. Eza po ba idée na bino boyaki nango boyo ko sunga mutu me boyo susu bo former na bino groupe na kati ya groupe ya mutu wana. Ezalaki déjà mabe. Soki départ ezalaki déjà mabe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui toza na o toza nango. Des autres côtés tobosani kutu makambo toyela ki pono sunga mama niki. Et ce qui me fait mal comme on a montré quoi Sarah Zoloba ba escroquer bino mbongo, ba escroquer bino organisation. Maman Myriam mona maman Armelou vous a consciente que boyaki une organisation ti. Boyaki pona ko soutenir mama niki dès que c'est l'air bokomaki. Bosali marche wana bosalaki. De à partir de là, ba photo ki amona ba voice ya oh Angelica za ko lancer. À partir de là, on peut former organisation na bino. Mais la question que moi je me pose, eza idée nini yango oya ko sala organisation na kati organisation ya mutu. Donc bino eloko bosali bozui batu ebele na kati ya groupe wana. Ce qui organisation na bino si yokanaki avant, on allait comprendre. Donc boye na kati ya batu nyoso bino bo former na bango groupe ya ba WhatsApp na bino po bo kotizaka. Pobo sala ba sorti na bino médiatique. Et ça groupe on a batouana tout beaucoup taki yango pa mama niki. Beaucoup taki bango tout na kati ba WhatsApp oyo ba NK ba format ki na ba sarato la pour na ko soutenir mama niki. Et c'est là où ezo kwa kize bino. Ezo la kisake ezo pesa na ba mama NK pa kanda yango mona bazo koma na ba niveau peut-être ya kofinga bino c'est grave ya kofinga moto eza bien te. Mais ba okepe ko expliquer bino ndenge nga na zolo ba boy olie ba finga. Ba mama en tout cas idée wana bozwa ki boye ko soutenir mutu bo bandi suko zwa batu na epo bo former abino groupe et puis bo former abino organisation. Ezalaki idée moko ya pardon ya mabe makasi. Ezaki idée moko ya mabe makasi. Boye ba ke idée na bino nde komisi place toza lelo. Bato bazo yeba lisusu te qui fait quoi. Yango bomona ekutu meme na tindela ki Angelica ba preuve na ngana pona ko loba l'air Sarah lobike batu ba mbongo na bino ba escroquer bino. Je me suis dit non, ngana pesa ki mbongo kuna mais naza ya bangote. Po na yeba kite. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ne savaient pas que bino bozana ya bino organisation. Bien sûr bo pasa ki nga mama niki. Mon problème na ngeza, est-ce qu'il y a yeba kike bo pasenga na ndenge ke nga nazalaki na yaki pona soutenir ye ou bien bo pasa ki nga na sens ke naza mutu membre pa na groupe na bino. Alors pour éclaircir ça, c'est pourquoi na bimisa ki ba preuve na nga wana pona ko lobake le bo présenter ki nga pa mama ni ki bo loba ite ke ya za fan na yo ya zali mama yaki ko soutenir yo bo présenter ki nga ndenge yebi ke boza na organisation na bino automatiquement elle a crié naza mutu na bino et loko ezo sala ke azo zongela kabino po bo yebsenga ke azongela abino ko senga bino ba pardon ce qui est loko eleki na media parce que azo mono ndire bo soutenir na batu ebele. Or il faut ayeba ke batu tout obino boza na bango bozwa ki bango epana ye bo kuta ki bango déjà baza ko soutenir ye. En tout cas erreur na bino eza place wana bo komisie na complexe moko bo vis-à-vis na bino complexe bo komisi mama niki vis-à-vis na bino parce que bozo pesa ye bambongo. Or ya zo ye bateke bambongo wana boza ko kongolango na kati ya bafani na ye oyo bino bozwaki. Faut pas comprendre place wana mama Myriam. En tout cas boza na ba raison na bino côté moko parce que ko finga bino eza bien te. Vous êtes des femmes responsables. Bozaki bo pesa ka mama niki bosunga ke na ba conseil. Vous avez l'idée peut-être de la mener trop loin.
Mais di fait kaka debi na bino, di fait ka boyaki bozui ba fan na ye, bo komisi bango ya bino, bozui na kati organisation na ye, bo sali o ya bino organisation, e memi mbutu oyo nyonso. E memi mbutu oyo nyonso. Donc debi na bino ezalaki déjà malamu te. C'est pas pour rien que ba NK bazali ko se bazako silika. C'est pas pour rien que ba maman Angelica bazo silika parce que eloko bino bo sali boye bake on vous aime bien mais eza bien te faut to yebisa bino ango. Ezalaki bien te que boye ko soutenir mutu bozui sou ba fan na boke na ye. Siko bo créer pas maman Niki complexe moko boy. Parce que na solo na bino bolobi ata soki ba maman Angelica ba eko finga ya benga bino po abonde la bino. Mais oui, bosi bo créer eloko moko na kati na ye. Bo tie déjà complexe moko na kati na ye. A comment on dirait bino pe bozana ba fan na bino, boya ko soutenir bango na ba fan na bino. Or, il faut maman Niki ayeba ke bino bozana ba fan moko te. Ba tutu o bino bozana ngo ba utaki kune pa na ye. Bino nde bo joie ki je moko ya bien te. Pour na ko récupérer batu na ye. Parce que beaucoup qui peut kozalaka na kati association na ye. Mais pourquoi bima ki na no bozo linga pe bo ça la sortie médiatique il y a association na bino avant oyaye au moment où boya ki ko soutenir e boza ki na association te. C'est là où idée na bino ezo bima bien te. Et comme elle était maligne à rapidité pour esa le avant ya bino. Et puis après sortie aye ko tendre bino mais pour que vous travaillez ensemble. Et là, quand il fallait qu'il était à bino, les rails contents de bino, mais que vous travaillez ensemble. Et ça, là, qui ça déjà que, à mon avis, idée na bino est bien. Parce que vous êtes venus pour la soutenir. Mais comment se fait-il pour créer sous ya bino association na kati association na ye? Maman Myriam, maman Armelou, bo yaki na association te. Nenge boza wana bino nyoso na ba membre na bino wana, bo yebanite, bo kutana ki pa ya NK. Po bino bo uti epam ya Marie-Laure. Bino bo uti kote ya Gomoro kuna. Bo yaki na batute. Ba groupe bo komi koloba. Soki ba arme nini. Soki ba nani wana. Soki ba soldat makasi. Soki nini. Batutu wana bozwa ki amwe pa ya NK. C'est pourquoi parfois mutu na na modele ne ase déchenaka. Peut-être ezo sala bango. Pasi moko boe. Ba NK na ba Angelica ba komi kokwende na ndenge ya mafinga. Eza bien te toke encourager mafinga te. Mais quelque part, bozonga nano batu, bo reconnaître place wana te. Bo sala ki mabe nano, ko ya ko récupérer batu, na kati ya groupe ya une femme o yazali humilié, batu baye po ba pesa e coup de pouce, bino boye ko zua batu kuna, et puis bo sali ya bino parti, bo komisi yango ya makasi, bo komisi ko tizaka bambongo, bo ko pesa mama Niki, ezo bima lokola bino bozana batu na bino bo pesa ye. Et créer siko complexe na kati na ye. A comment on dirait boza na batu na bino. Yango moni azonge la kabino. Parce que azo mona ke boza pe groupe ya makazi. Or boza na groupe mon côté. Bo retira ki batu wana nyoso pa na ye. Bo retira ki batu nyoso wana na groupe na ye. Bo komisi bango batu na bino. Et c'est ce qui fait mal. Et donc ezo ça la passe yango wana. Eza la bambongo bo kotizaki po na sortie médiatique na bino na organisation na bino na Kinshasa. Ba mama, bozwa ki yango na groupe ya basi oyo, basi wana bozwa ki bango pe, na ba papa na ba mama, bozwa ki bango kune pa NK, bango tu ba yaki po ba soutenir mama Niki. Bino bo yaki na mutu te. Di fete ya kozwa batu bo komisi bango ya bino, bo sali bloc na bino ya makaz. En tout cas, eza déjà erreur, maman Myriam. Eza déjà erreur munene. Eza déjà erreur ya munene o bosalaki. Ya ko récupérer batu na équipe o ezalaki déjà makasi monde entier bande ko yoka bango. Bo kati groupe wana parde, bo zui batu nyoso ya mayele, bino bo kena bango bo former a bino groupe. C'est normal que maman Niki azonge la kabino. Azo yebate ke batu tu wana ba uta ki epa na ye. Batu tu wana ba yaki pona ko soutenir ye. Bino sko bo komisi bango loko l'équipe na bino. Bo komisi bango organisation na bino. Mama place wana. Bozo reconnaître place wana te. Loko iso sala moi pasi. Makamu mususu nyoso boza na bino na ba raison na bino. Mais place wana donc départ na bino ezala ki déjà mabe. Et puis eloko iso tinda
Ba mama NK bazaki oganga depuis ka ba remarquaki ke bozui batu boke na bango. Ba bando ba infiltré. Ba infiltré ba ibi batu depuis longtemps, il y a de cela 3, 4, 5 mois. Mama NK bando lo bango ke bo ibi batu na groupe na ye. Ba infiltré ba ye ba récupérer batu. Mais siko but ya organisation na bino wana eza nini? Bolobi soki moi si mususu azu problème boko banda kosunga kana groupe na bino wana. Mais boko kaki problème na ngeza ni. Boko kaki ko récupérer batu. Na groupe ya mama Nikite. Na ba soldat ya mama Nikite bozui ya bino ba soldat na kati ya groupe wana bo laver bango cerveau et puis bo bandi ko travailler na bango. Bo comme si bango lokola équipe moko ya makasi o ezaya ko soutenir mama Nikite. Eza équipe aparté. Eza ba mama o bayaki juste na ba papa juste pour na ko soutenir mama Niki. Bino de bo récupérer bango bo comme si bango équipe na bino privé. Et c'est là où ça fait mal. Place ezo bimisa bino ba traite yango wana. Boki ko sala nyoso bolingi, boki ko ede ndenge bolingi. Mais du fait que bozwa ki batu yango e pa na ye. Du fait que bozwa ki batu wana na groupe o ebande ko soutenir ye. Mama eza déjà qui traite. Ne boki ko sala n'importe quoi. Mais du fait ya ko zwa batu na kati ya groupe na ye. Ezali ko lakisa ke boza boyaki na peut-être na mission mususu. Et lelo to moni résultat nango eza nini e kaboli team Niki. E kaboli batu. Le na yoki batu bazo finga mama Niki na live ya mama Miriam ya lobby o alobaki avertissement. Moi j'ai eu mal. Na lobby batu tout wana bazo finga mama Niki lelo. Ba komi ba fan na bino. Bino boye banité, bo sali eloko moko te, bo zabasi ya basarte, bo kabwana na basarte, bo zane eloko moko te. Mais lelo bo komi na batu ba komi ko ya ko finga mama Niki. Est-ce que c'était ça l'objectif ya boye laki? Parce que yebi, okoki ko pesa mutu nyonso. Mais soki départ ezaki déjà mabe. Biloko nyonso boko bando sale ko c'est sous importance te. Ko yoka kaka ezala na contexte nini. O lobi ba voice wana bazoti yango mibimbate ezaki na ba contexte. Ezala na contexte nini. Di fait kaka ata bo sali 50 minutes bozo solo la. Na sens que yo benga la femme là c'est une diablesse. Maman, ateza na contexte nini. Eza déjà mabe. Parce que mouto peut être soutenir na motema nanga mobimba. Il y a des choses que je ne peux pas parler. Je crois que diablesse, vous connaissez qu'est-ce que ça signifie. Na habité na contexte nini. Parce que lobi ba contexte ezako ye banate bazotia mobimba te. Ata batie mobimba kaka voix na yo wana ya kolobake. Cette femme c'est une diablesse. To bande ko yebise nini. Ati akana Instagram na ye ba kanyoto wana. Mais maman, ayebisa ki bino déjà ke okoti yango te pe ba congolais ba réfléchir ndenge mtutu ba kwa kolobaka o senga mbongo. Siko na ebite contexte nini oyo zo linga ezala. Ko benga mutu déjà diablesse. Na ebite na contexte nini. Eza déjà mabe. Ba mama nanga boza mayele ndenge batu bazolo bazo benga na bino na ba life na bino boza mayele, boza ba ebite soki boye ko sala nini. Bino moko boyebi eloko boyaki ko sala. Bino moko vraiment boyebi eloko boyaki ko sala. Parce que départ na bino ezala ki déjà bien te. Boke bo sali marche pour na sara et puis bo créer organisation. Ba tout bazali na organisation na bino na vous êtes témoin. Ba mayele na bino ba mutu na bino. Ba conscience na bino ezali témoin ke batuana bozwa ki bango pa mama Niki. Ke batuana bozwa ki bango kune pa ya NK. Bozwa ki bango na ba mamo ba yaki na ba papa ko soutenir mama Niki. Kuna ne bozwa ki bango. Maman, à partir de l'oko wana kaka, ezali ko détruire tout, ezako lakisa déjà réellement que boye la ke loko moko boye. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Boki ko zo ba mbongo be opesi mama Niki. Boki ko zo na ba téléphone be opesi mama Niki. Di fait kaka. Ya ko zo batu wana na groupe na ye. Boko misa bango ba soldat na bino. Et puis bokanda ko kotizaka kuna bokenda ko pesa mama Niki, on dirait que ezali à part. On dirait ezali groupe à part. On dirait ezali groupe moko ya makasi. Eza déjà donc na yebi komo no ko benga ngote. Eza déjà vous boyiba ki batu epa na ye. Donc vous êtes déjà des voleuses. Bo limbi sangana lo ba ndenge wana. Boyiba ki déjà batu na groupe na ye. Et place wana ezali ko enterrer bino déjà. Ezali ko longola bola mu nyonso boki ko sala. Parce que ngana limite bola munini boko sala la tant que bozui batu epa na ye. Et puis bo former un groupe na bino,
bokomi ko cotiser mbongo na ba groupe na bino WhatsApp, boke ko pesa ye. Yazo ye bateke batu bo pesa bino kuna baza ba fan na ye. Et ça c'était le but. Et ça qui but o etindaki na bimisaki ba ninanga. Ba preuve nanga. Pona ko lobake ngana zaki na binoti. Malgré bo pasa kinga maman Niki, parce que maman Niki peut-être akanisa kinga na zana groupe na bino. Bo pasa kinga ye en tant que fan na yete, en tant que maman ozo soutenir yete. Bo pasa kinga en tant que mutu ayaki ko contacter bino pour appeler sa maman Niki mbongo. Oh c'était pas ça. Ngana yaki par rapport na life maman Angelica Salaki aloba ke to ke no pesa mbongo kuna. Et je sais que je ne suis pas la seule. Oh ya Salaki yango. Bolobi na life na bino wana ke même kanyote ya Sarah e bima kite. Parce que ba senga ki bino pe ba preuve bima kite. Mais maman moko na kati ya groupe na loke fan moko ya maman Niki wazalaki na groupe na bino abimisa ki 300 soki $10 wana bo pesa ki après soki 30 minutes ya kanyote. Donc bozaki na ba pesa po bozaki na ba preuve te yango ba pesa bino mbongo wana te. Mais fan moko ya maman Niki oyo bo komisa oyo ya bino na groupe na bino ye mtu abimisa ki mbongo. Maman nanga bosi boyeba kike bazo senga kabino ba preuve aussi mbate. Mais pourquoi bo organiser ki deuxième cagnotte? Au moment où vous allez consciente que attendez que vous organisez on ba ko senga bino ba preuve. Boyebi bien que maman Niki aza ko céder na ba preuve te. Azo pesa na e ba preuve te. Preuve ane que to moni ndenge Sarah ba kaboni na maman Niki parce que abandai ko senga maman Niki ba preuve maman Niki aboyi. Boyebi que maman Niki o pesa bino ba preuve te. Mais pourquoi vous organisez ki deuxième cagnotte? Et vous savez bien que ya Sarah et Simba quitté parce que ma preuve est à quitter. Na landi ango na life na yo. Maman Myriam. Pourquoi kasi bo organiser kango boyeba ki bien ke ko Simba te? Pourquoi vous avez organisé ces cagnottes? Boyeba ke bo abako senga bino ba preuve maman Niki azo pesa na ete o pesa bino ti. Preuve ane ke Sarah lelo azo finga parce que a pesa ki ba preuve te. Boyeba ke ako pesa bino ba preuve te. Pourquoi bo organiser ki deuxième cagnotte? Maman Myriam, bozali sage bozali mayele mais bota la départ ya eloko du fait que boya ki ko soutenir mutu na kati ya groupe na ye bo tire ba mama nyoso ya mayele bo ki ko sala groupe na bino boya kasiko lokola bozoya ko aider ye au moment où ezabino te groupe wana boke nango ezalaki bato bayaki pona ko soutenir la même personne bo komisie complexé na bino parce que ayebi ke boza na groupe ya ba mama ya mayele au moment où ba mama wana bo retiraki yango na ba fan na ye. Maman, là où ça montre que il y a quelque chose de flou. Et mutura na façon ya ko réagir, peut-être ba maman NK bazo bandenge ya ko expliquer bino makambo wana te ba komi ko finga. On est désolé de ça, mais boye bake de par na bino de komisi bino place o ya mafinga. Di fait boya ki ko zwa batu na groupe na ye ya WhatsApp. Yango ezako ezali ko enflammer maman NK ezo pesa e kanda comment ba maman boki ko ya ba retirer ba tepe ba kena bango et puis bat ba ebi d'où vous venez. On sait bien que vous venez de chez Marie-Laure, vous venez de là et on connaît qui est Marie-Laure a coopérer na Gomoro azaso ki sponsor na ye Gomoro atinda ka ba vidéo na ye kuna bango ba defandaka kombe comment vous pouvez bo uti kuna epi bo komika na groupe mbala moko bo retirer batu nyoso maele boke na bango bo former ya bino groupe bo komiko yaka ko pesa maman Niki on dirait mutu azali sous emprise na bino donc sans bino ako vivre te au moment où batu wana bo komisie complexé na bino complexé ya groupe na bino au moment où batu wana bo zwaki bango epa na ye ideni nango yela ki bino boya ko sala organisation na kati organisation ya maman Niki parce que to yoka tata Tina lobango na première live ya tata Tina et pas Marilo alobango ke ozana organisation na yo ozana ONG na yo ko ya ko fongola ngo na kombo ya leki na ngati mais bino boye bo retirer batu boke na bango boko misi siko maman Niki complexé na bino parce que lere boko ya na ba 2000 na ba 3000 na ba 5000 na ba téléphone akoma mona bino loko équipe boko ya makazi. Or batu tout bazana kati équipe na bino. O bazo ba comme finga maman Niki leo na ba life na bino. Bozwaki bango kune pa ya NK. To réfléchir en tout cas en t'écoutant parler maman Myriam, on sent que tu es intelligente. Parce que ba maîtrise ça na kati. Je crois première life na yo le ba bimisa ka ba voice na landa ka ngona bande ko banga ke okota na mafinga. Mais tu m'avais épaté, je t'avais même écrit pour te dire merci parce que okoti na mafinga te.
Ça montre comment on maîtrise aux anango. Mais maman nanga boye baka maman arme lourde, maman miram boye bake départ na bino. Et banda qui déjà mabé. Et puis elo kwa ngonde za kwa enflammé ba haine kana Angelica. Comment on a que comment bato boko créer eloko o. Boko mi si ko tim niki mi bale. Et lelo to komi place to komi et komi bakota na ba life na bino bakendo finga niki aza liboma aza mayelete aza ye muto azo sala makamunyo so. Pourquoi? Parce que départ na bino. Na tout ça là, en kana Angelica baza na erreur kaka ya kofinga bino. Mais ce que otali départ na bino de komisi biso awa. Ide na bino na boye na groupe ya mutu po bo retirer batu nyonso ya mayele bo kende ko former ya bino groupe bo banda siko ko pesa ka ondira zo mandie pa bino. Au moment où batu wana bazalaki batu na ye. Pourquoi bo ko se retirer ka yo mama lour na mama mama lour na mama Miram. Pourquoi bo ko se retirer ka bino mi bale kaka. Bo tika ba soldat ya batu wana. Botika ba soldat ya bate pas mama ANK. Pourquoi vous se retirez ki bino mi bale kakate? Po boza quand même bandeko. En écouta ba life na bino, ba voice na bino eze pa Angelica. Mama Miram azolo bake, bo tu na mama arme lourd ayebi ngandenge na zalaki na classe. Teke bo yebani banda bo mwana. Pourquoi vous avez se retirer boza bandeko se retirer bino mbalete? Pourquoi vous avez emporté tous ces gens-là qui sont venus pour soutenir maman Niki? Boke na bango po bosa l'équipe mususu, boya kasiko bo pesa ka maman Niki on dirait azon mandiante pa na bino. Maman, c'est là où il y a les problèmes. To tala, comme on dit ce qui to sala likambo, ce qui peut to sala ba live. To réfléchir à to tala kana no débit, source, na racine e banda ki ndenge nini. Makambu nyoso to komi place ezali. Et d'abord, il y a Sarah. Tu as mis place aux alliés à Sarah parce que maman Niki a boye qui copie sa Sarah. Ba preuve. Oh, il y a Bino. Tu as mis place aux alliés parce que Bino, bon, en tout cas, ils ont on dirait, bon, yaki ndeko kabola. Et vous avez réussi votre mission. Bon, réussi rango. Maman Niki ne pouvait pas vous lâcher. Bon, ebisa kinga, bon, ebisa ebiso ke, a zonge la cabine. Oui, parce que a zonge a besoin d'équipe à makasi. Besoin na ba idée. Besoin na bateau bazo cotiser. Oh, vous êtes entré na groupe naye, na ba fan naye, bo tiraki batu o bazalaki ya makasi. O bo mona ki ke bazako bakoki ko bien contribuer. Bo retirer bango, bo former groupe mususu. Maintenant na groupe wana e komi makasi ko leka batu batika laki. C'est pourquoi azonge la cabino. Ezate ke o azamabe. Non, parce que azomona akoki ko perdre binote. Mais c'est que maman Niki doit savoir, pardon. Ezake batu nyoso bino bo former na bango groupe. Batu nyoso bino bo se na bango organisation na bino. Bozwa ki bango e pa na ye. Et puis vous n'êtes pas venu chez maman Niki avec une organisation. Vous avez formé votre organisation sur place. Na kati ya ba fan ya maman Niki de place bino bo former organisation na bino. Et c'est eloko ezali ko pesa bino toro yango wana. Mais ce qui oyoki maman Miriam azolo bana ba life na on dirait azo mona place wana te. Maman Miriam, du fait que vous kendeki na groupe ya maman moko boye, batu bae pour ba soutenir ye na combat na ye à 19 ans. Bino boke kuna bo retirer batu bo former groupe mususu. Et puis bokomo lo ba déjà bino de bozo bimaka. Chef président na bino organisation maman Armelou, yeka kandi akomi ko solo la na maman Niki. Batu tout o bose na bango groupe ba o solo su na maman Niki te kaka ye. Et komi ko la kisa lokola bino bozalaki na groupe na bino bandakala. Oh, bozaki na groupe mon côté. Vous êtes venus pour soutenir maman Niki. Ide wana yela kina no bino ndenini. Bo retirer batu kuna, bo former a bino groupe. Et puis bo tinda kasikoyo, bo tia représentante na bino mama Armelou akenda kande ko sola na maman Niki bo komi loko l'équipe moko bo uti libanda. Bo uti libanda te. Et c'est ce qui crée tout ça là. Siko ba MK zo pesa bango kanda. Ezo pesa bango rage. Bazoy basko ko maîtriser ba rage na bango te ba komi na niveau finga bino. Or ba ko kaki pe ko expliquer bino ka ndenge nga na zolo babo. Mama boza na tor na likamboyo. Bo kiza na ba raison na bino quelque part mais boza na tor na likamboyo. Boza na tor makasi mama Miriam. Parce que idée wana ko retirer batu na ba fan ya mutu. Exact boza na tor makasi. Ezaka ndenge nga na za awa na kekuna na ba warrior na bandiko kumisa fali na kumisi et puis na zuzu batu o ba tête na ye na former groupe nanga to komisi ko kenda ko aider bango nga mutu nazo représenter batu nyoso wana fali ka ko banda ko benga ngati o mona kena osa makambo minene oh batu wana na zui bango pana ye c'est du vol
Eloko bino bosala ki eza ki moyibi et puis eza mabe. Boye ba to komi na niveau parce que vous avez départ na bino eza ki déjà mabe. Ba intention na bino dès le début. Ya ko retirer bato na groupe ya NK. Eza ki déjà mabe. Et c'est ce qui enflamme les femmes là. Moi je le comprends. Sauf que ba injire ndeza mabe. To komi lelo bino bo komi déjà na ba fan na arme lourde. Oh bo former ngo kaka na team niki. Organisation na bino bo pesi yango peka kombo wana ya team. Ezo la ki sa déjà que ba intention boya ki nango eza malamu te parce que toza bana mikete. Toza bana mikete toza mikolo to yebi pe ko analyser makambo. Nyoso ekomi lelo, mafinga o nyoso, to bosani combat to yelaki, to bosani lit ya mama niki parce que bino boyeba ki loko bozo sala dès le début. Vos intentions ne sont pas bonnes. Dès le début. Dès le début histoire oh. Et ça le kola osali mutu gâteau, osombi maki ya bien, ya bio, osali huile ya bio, osali farine ya bio, osali penza gâteau bien, na suka. Après avoir préparé le gâteau pour na mutu, ozuli tanga ya poison au tie likolo. Ba effort na yo nyoso wane komona na lisusu te. Exactement ce que vous êtes en train de faire. Ba maman ba mayele tende ba comprendre bino. Po ba si bo laver bango ba cerveau. Bon, la vie ba maman bazana ba groupe na bino ba soldat na bon la vie bango ba cerveau. Bango ba yela ki mama niki. Mais c'est grave, c'est dommage to komona lelo ba komi ko finga mama niki, bino bo komi na ba fan. Vous êtes venu soutenir une femme. Comment bino bo ko zal lelo na ba fan? Vous avez mal joué votre carte. Bo joua ki ango bo yeba ki loko bo sala dès le début. Bo zaki une organisation te mama Miram, bo yaki une organisation te. Je vous respecte beaucoup, na sola na bino des fois, na mona boza na maturité, mais idée wana bo yaki nango ezaki déjà mabe. Vous êtes venu détruire déjà. Boyaki ko panzati niki. Et vous avez réussi à faire ça. Bravo na bino. Bo réussir yango parce que makambo na okaki bato bo finga mama niki lobby na life ya mama Miriam. Ça montre déjà que votre coup vous avez réussi ça. Bravo. Bo réussir coup na bino. Bo réussir coup na bino to ba betite. On a bien compris. To comprendre que boyela ki makamusu et puis vous avez réussi à le faire. Bo réussir ko salango. Mais boyebake, il y a un Dieu. Cette femme pleure pendant des années. Beaucoup ici na ba stress li susu ko leka kutu ya tata abana na ye. Groupe oyo koto, groupe ba Angelica, groupe ba maman arme lourde. Donc azo yeba place à se situer. Juste parce que boye ko kabola team. Ce qui est kala kamoko. Bolinge bo se retirer yona arme lourde, bo se retirer bo ke na bino. Ba maman nyoso bo benga ba soldat wana. Balinga ki ba tikala. Balinge ba former organisation te. Bon, affaibli maman Niki, bino. Et là, ils ont fait ça, un carrage. Moi, je comprends ça. Il faut tout analyser, kaloko la mikolo, tout talaka, likambo e uti wabi. E uti na groupe obino boye ko bimisa na kati ya groupe ya mutu. Bo sali gâteau, bo sali journée mo bimba bo sombi ba gâteau, ba farine ya bien, ba levure ya bio, huile ya bio, bo pâté ya bien na suka. Gâteau si ebeli, bo tieli tanga ya poison. Les bienfaits na bino e komo nanati. On n'est pas contre vous, on vous aime beaucoup, mais eloko oyo, kabale oyo, nzambe alikolo. Bo baby si komba ya mutu, il y a 19 ans. Oyo nzambe mutu abimisi mebi no boye ko baby sango. Parce que bo yaki déjà l'intention ma bedi fait ka ya ko beta ko zwa batu kuna bo former abino groupe. Et ça déjà ma bé maman Miriam. Et ça déjà ma bé. Je crois que je vous avais dit ça une fois na privé. Et ça déjà ma bé. Boko kaki koya ko sala ngo na kati ya team nikite. Ba première intention na bino dès le début et ça déjà ma bé. Et ça déjà ma parce que bo yaki boza consciente. Boza consciente pe nzambe ayebi. Bo yaki na organisation tele bo yaki pa mama niki. Ba mama nyoso baza na groupe na bino. Bokuta ki bango et pas NK. Ba soutenaka mama niki. Ba sala ka ba prière. Vous avez retiré ba pion nyoso ya minene wana. Bo comme si bango ba soldat na bino. Et c'est ce qui amène tout ça là. Et là, quand tu es maman qui a commis ko finga malisusu, na bato ba ki ko soutenir. Faut to ane zaya bino ba mama nanga. Ezaya bino boko limbi sanga faut ezaya bino ba mama. Faut ezaya bino. To lukas ko to arranger loko. Na ko bisa mama Niki eloko moko mama Niki. Omoni komba no basi ba baby siamo. Donc omoni ba to bandi ko fingo déjà basi ba baby sio. Ba bisi ba baby siamo. Soki o landinga. Mama Niki na siprio na bolingwa nzambe. Kata hémorragie oyo. Kata hémorragie oyo bandela makambo no a zero.
Ferme ton téléphone ko lobana mutute. Tika yango nano boy. Parce que oye komi barando. Oye komi mutu. Donc, ba maman Armelou na maman Miriam ba réussir déjà ko zoya bango ba fan. Ba zui déjà bateau ba komi ko ya ko finga yo. Donc, à part Tata Niki, à part ba fan ya Fali, o ba finga ka maman Niki butu moi, ba Demer, ba Marilo, ba Midela Taylor, to baki si siko ba fan oyo révolté ya maman Niki. Tobaki si siko ba fan révolté à maman Niki obino bo retirer bo laver bango cerveau lelo ba komi ko ya ko finga maman Niki na ba live na bino ke Niki azali responsable à makambo ezoleka maman Niki azali responsable à makambo ezoleka te maman Armelou maman Miriam bo limbisanga responsable à makambo ezoleka zabino parce que vous avez mal commencé cette histoire intention na bino ya début départ na bino ezaki mabe parce que bo kotaki na ba fan ya maman Niki po bo sala ya bino groupe bo koti sa complexe moko boy abanda komona ke bozo ya pe na mwa mbongo ebele donc il faut azongela bino bozo ya pe na ba idée bien il faut azongela bino oh si on était groupe moko dès le début ndenge tozalaki na ndibite ki makambo elinge yokoma makambo ezoleka ba fan ya maman Miriam na maman Armelou boyeba ke Niki aza responsable na ngote Niki sikoyo tema azana sagesse azolinga a garder groupe nyoso mibale yango bozo mona ke koto ya lobby ake koto ya lobby azolinga aboma moto parti nyoso mibale azolinga to tika la moko prevane ke azongela ki bino malgré possible sali équipe na bino na kati équipe na azongela ki bino attendre bino mais toyoka mo wana et pas maman Miriam maman Niki ayaki attendre bino mais parce que elle voulait la paix alinga ki toza l'ensemble tout ce qui se passe sur les médias maman Miriam eza faute na bino bo gare mabe bato bazo réfléchir tende bazo pesa bino raison en tout cas je condamne ba injure na ba injure o ba NK na Angelica bazo sala mutu aza modèle ne a réagir la soki azana kanda a réagir aka pardon soki azana kanda mutu so aza modèle na nazo condamner ba injure nazo condamner ko kotisa mibali na bino na ba na bino makambo mais soki otali bien ba maman na bo réfléchir bino na ba soldat ya ba maman Miriam na maman ya Armelou bo réfléchir muke pourquoi to komi awa parce que ba kotaki na kati ya Team Niki ba retirer ba pion ba retirer ba arme ba retirer ba munitions ba retirer ba soldat ba ke ko former ya bango groupe ba former na organisation mbongo wana bo pesa ki na Kishasa mais euta ki pa na groupe wana ya ba soldat wana ba yaki pona nini pona soutenir maman Niki kaka ndenge bozala ki bongo 100 groupe 100 quoi est-ce que boko kai ko zwa $1100 wana non boke ko zwa ngote bo sala ki cotisation boko timbongo wana bo pesie téléphone wana bo sombi yango na mbongo na binote ba fan ya maman Niki bino bo retiraki na groupe de base nde ba pesa ki mbongo ba maman nanga bo réfléchir bien na ebike boza mayele bo mona ke likambo nyoso ebimilelo parce que vous êtes retiré parce que vous avez réussi à prendre une partie ya batu ya base ya maman Niki poko kende ko former à bino groupe intention wana eza déjà mabe intention na ba maman nanga eza déjà mabe c'est là où il y a le problème place nyoso e outi eza na racine. Vous êtes arrivé à un niveau, à ba réflexion, ba idée, komela ki na nobino ndengeni. Que bozwa batu ya, bozwa ba soldate ya maman Niki, bo kende ko former na bango ya bino groupe. Bo représenter groupe wana na maman Armelou. Kaka ye muto asolaka na maman Niki. Maman Niki a cru que vous êtes batu mususu bo uti soki wapi. Oh, bo uti na kati ya base na ye. Bo uti e pa maman NK. Bo uti ki e pa Marie-Laure, bo ye e pa NK. Et c'est là où ça commence à faire peur. Et au moins, on dirait là, au yaki déjà possible planifier qui. Vous allez m'excuser, mes mamans, nandenge ya mabete. En tout cas, analyse nanga ya lelo, ezala ki pona koye bisabino. Ba enjire nyoso, to bo sani lite to ela ki maman Niki. Nyoso ezo le kalelo. Eza parce que bino, bo yaki na ba intention ya ko former ya bino groupe na kati ya groupe ya maman Niki. Bo comme si est complexé na bino. Ba idée ya malamu ezo utakune pa bino. Ba mbongo ezo utakuna. Oh, batu wana boye bibie ke eza ya bino te. C'est ce qu'il fallait boye bisa maman Niki dès le début. Et c'était le but ya ko bimisa ba preuve nanga. Koloba ke ngana za na groupe na bino te. Bo la kisa kinga maman Niki na sola ki na ye. Mais est-ce que ayebe ke ngana yaki naza ya groupe na bino te?
Parce que na batutu baza na groupe na bino kuna bayela ki bino te bayebi bino te. Mama Angelica kuto atuna ki bino na voice wana. Mama Miriam, mama Armelou, nani ayeba ki bino avant histoire ya Niki. Nani ayeba ki organisation na bino avant histoire ya Niki. Vous avez dit bien parler, bien dit que après marche ya Sarah nde bo format ki groupe, bo format ki organisation na bino wana. Na intention nini? Eza pona ko affaiblir Team Niki. Intention mususu ezate. Ba mama, mbongo nyoso bo pesa ki mama Niki. Koloba te ki oto BBC ba mbongo te, bo kotizaki na ba soldat to ba utaki na Team Niki. Bo yaki po bo créer eloko wana. Bo bandaki ko saneti bo commander NK bo commander ye. Bo yeba ki eloko bo sala. Bo lingaki bo pesa ekanda. Et puis vous avez retiré. Bo retiré batu bo ke na bango. Ba mama nanga eloko wana eza malamu te. Dans tout ce qui se passe, c'est long.